Bonjour Yaya. Ça va? Ça va bien. Vous t'embolez bien? Au Vanda, aux place, na accompagné. Aussi, s'il vous plaît, nga aussi aux zones en maîtrise. Zone en maîtrise, il faut dire Vanda, comme ça, tout est bon solo là. Et puis ça nga ona. Et puis ça nga ça y était. Non, c'est Evodi. Moi, je suis une question. C'est ça, Evodi. Non. Salut, bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nakatia site Nabino, la voix du peuple. Oyabino Vincent Chiluizi et toi de la presse, chers amis internautes, je commence d'abord à dire merci. Nabandeko tout à travers le monde. Au besoin temps, Yaroubé Ngangaï pour me donner vos critiques, vos remarques et puis vos appréciations par rapport à l'émission Oyo Vérité en face. Émission Oyo, les lots Romu Kolbe Ngango, ils ont apporté des solutions, des conseils, dans différents problèmes au Bazo Kutanango. Bah problème au tout ça vous gérer et cause à la même pas même et cause à la le même problème te au yon de ko aux alango mais et cause à la un peu à peu près moto et ko gipe ko aider d'une manière ou d'une autre aux solution na likambo aux alango donc c'est pourquoi la baratango vérité en face et bandi benga muninga partager mission pour que biso tout besoin ba solution na problème no se recoute nango cher ami internaute les lots na li solo mo vraiment très délicat, donc beau partager mission, beau bien abonner aussi, c'est que vérité en face et bandit pour que tous aient la solution ensemble. Merci. Bien, chers amis internautes, comme tout quoi nous c'est bien on a deux à émission à Bisso, vérité en face, comme je le dis toujours, les émissions toujours quoi apporter ba solution, toujours quoi apporter ba conseil na bandeko ba problème au bandeko bazokuta nango bazoya ko loka Bisso na ba numéro na bo benga Bisso na ba numéro na so tozana nango wana bo contacter Bisso to yeba nini to sala vraiment na elongo na ba conseiller na biso to lokato bani to quoi apporter comme solution na ba problème au bozana ngo lelo likam tozana ngo eza vraiment moi matata eza vraiment facilité comme bobi na vérité en face ba problème ezara toujours ya makasi mais avec mes conseillers tout le cas toujours toi apporter au yabiso libanga pour que tu reconstruire ndeka pasteur balobaka la voix du père vérité en face eza esika o epanzara batute vérité en face eza esika o eza osangisa batu esika o mutamoni kasuki na kati ya vérité en face et longo na nzambe to memarande solution pour que kimia bonheur, paix, harmonie et c'est d'abord régner na bakati ya ba vie ya batu. Lelo lisolo yezo s'est passé car na kati ya mboka na biso na RDC des bobi na la RMO vérité en face to zaramo Liban RMO Congo mais lelo yezo s'est passé vraiment na kati ya RDC ezana ndeko mura mobali a contacter ngai episinga bi Vincent na tala la vérité en face nazomona ndenge nini bandeko belé bazozwa ba solution ndenge nini bandeko belé bazozwa la délivrer na ba problème bazana ngo na terota la dernièrement ya garçon oyo allemand ndenge nini mwasi na ye ndenge nini la limbisaki mwasi na ye alors ngai pe nazana problème nazana vraiment na posa bosunga ngapo nazwa pardon et pas ya mwasi na nga parce que les cambon la sali eza facilité naza chrétien na sambelaka na banga nzambe na lingaka pe mwasi na nga mais on a sali ngamo nazo se condamner nazo mona ke na sali kamwa mabe mais likambo ngwa mabe e botelinga mbuma moko boyo na moni ke mbuma wana na koko kata yango te il faut na garder yango yango na moni ke soki ka ngamo na vaina mwasi na ngana ndako na bani ko expliquer makambo aroyoka ngai te nazo ka pe soni ko luka basali ya nzambe oto sambela na bango par rapport ya moi humiliation nazo ka soni mais na moni ke na émission na mona ba pasteur bazaki wana na mona ki bande ko belé bazaki wana na mona makambo lobaki ezaki vraiment na nzela malamu yango na moni ke il faut y avoir une mission na yo pour que nazwa solution expliquer un problème ango na bi que problème on est vraiment matata et là je vous demande aussi vous en avez conseil bo poster ango na YouTube wana na auto
na page na biso ya Facebook Vincent Chiluizi quand ndeko monanga za kombo pe na cha na page na biso ya Facebook au poster conseil na autant to publier mission yo sala biso bien pour to sunga ndeko na biso mobali sans plus tarder nazo senga na pause ça yo cameraman assuré à côté la biso papa na biso pour to ba nini bengi na kati ya mission oyo vérité en face suivant. Ami internaute, toujours mon papa Nabiso l'a dit à Zokota, donc toujours recevoir papa. Bonjour papa l'a dit. Papa. Oui, ça va. Et aux autres places, tout est bio. Donc, moi, je suis en Angola, Zambé. Tamboli bien. Très bien. Nzela ngo ibungi ngote. Non non, tikut na komi ande na obenga yo na moni pe itinéraire ndo pesa qui na se retrouver facilement. Vous allez? Ça va. Donc cher ami internaute, on nous sait bien on a début mission na biso de on a biso papa l'a dit. Ouais, oluka biso par rapport à problème au zanango, à mon avis que place au essayé na ya solution pour un problème au zanango, il y a vérité en face. Tout est ambié, donc papa l'a dit. Aux hommes qui ont conseillé na biso, bato to ben isara, to zana basala nzambe bazana. On va apporter conseil, ba soutenir yo pour que to e bani to ça na problème aux anango. Bande ko pe bazota na biso, ba on peut bazaba conseiller na biso, ba ko apporter encore un plus. Donc ibsa biso na ba conseiller na bande ko bazota la biso et là on est netinu ya émission. Ndeko Vincent natalaka émission mingi vérité en face na ngapi na portable tout conseil même de loin na musika na sala yango et le lota ngamo pe na kutena problème na bi na ya pa na bino parce que ngande ko na mbali na za vraiment traumatisé na zo batté na sa nini. Je suis un homme marié, père de 2 enfants. Moi c'est ngai kombo na Rosie na lingaka mingi. Je suis chrétien. Et pas la chrétienne. Mais ni comme l'ingaï. Moi, c'est un pas problème, il y a ma bota, ce qui est vrai. Il y a un problème familial, la famille n'a pas de ma bota. Et la famille n'a pas de il y a quand même 8 chances à la banami balending tout la balambenangaï. Balan baza basi. Mais ni n'a remarqué qui. Après, tout ça déjà dans les 9 ans, il y a mariage. Mais tu as moi après 4 ans, de tout 6 mois, on a besoin de bosser un mois si. Mais avant tout 6 mois, on a avortement mingi. Donc, wana, je crois, il fait la 14e zemi. Donc, 13, pendant que je suis dans mon cas, de la 14e, son adobo santé de Simba. Et moi, ami balé avec Ouya en près 3 ans. Avortement, pécasse, non, avortement. N'a eu vendre, n'a eu comprendre que la famille, à moi, c'est un gars, prendre ma bota. Pour les restes, ça déconner, parce que la bota un peu bassé, belé, bango. Baza, sous 8 chances, moi, la moko, sous tilo, banana, la botité, n'a pas âge, mon cas avancé. Et ni comme il émission à Bino. Il y a une fille na Mobali, c'est vrai, l'erreur est humaine. Na reconnaître que c'est erreur, oui, parce que je suis un homme fidèle na moi et na promettais toujours dans un fidèle na. Mais tant mutu étant humain, na tomba qui na piège comme des mibali nyoso peut tomber na piège wana, to ko la condamner bango te, na ben ngo piège, na ben ngo piège. Fiona ndeko vivre nae et que ça a tombé enceinte. Fiona ndeko vivre nae. Bon, tala qui par rapport à la dignité nanga, na respect nanga nango et pas moi nanga et ko honorer te. Ayo kake par mobile né à santé donc tout le banding tout baka santé. To ayo donc n'habité na munenga moko na yo kai déjà soni wana. Et na muneki non fait na luka koma ko faire avorter la fille. Pour que Zémioné Zalate, pour garder le mariage n'a bien. Et Zémioné combien d'années 3 mois. Tant que comme un hôpital chez un ami, ou un propre ami nangai, na santé conviction mon kat nangai qu'avant ba long la Zémioné ba tout passer dans l'échographie.
Et à ma grande surprise, échographie, je dois apprendre que les filles ont un zémi moi na mobali. Na soukaye maïle, franchement. Na mituni, na bana mi balé à basi, au bazoya avec difficulté. C'est bana basi, oui, bazaka bana, mais bazoya avec difficulté alors. Contexte, moi, c'est un coupé sans moi na mobali. Et naza chrétien, mais en tout cas, mon espoir, paix, na perda qui au moins moukié. Na mona ki boso le na bina longola zemi oyo il se peut que seul garçon oyo nga ko ozali na vie na ngaye yo moni bana na basi bana en encadrement et moi mobile na famille c'est très important mais surtout ça qui est très important la famille na biso étant mibali et les autres ont la responsabilité il y a bana basi même o babotema liboso na biso na mona non na ko longola zemi ote mais n'est qui ça confirme que permanent j'ai un problème sérieux franchement j'ai connu ma femme Azaka, vraiment. Donc, mon frère, j'ai un problème sérieux. Namone ki ngamo na kokite. Pourquoi pas na kende vers Vincent et puis bande comme Soussou, ce qui vraiment moi ezali basungangai. Chercher comment convaincre ma femme. Na reconnaître ma bio, je le répète même en absence, je reconnais que na sali ma bio. Akoli mbisangate. Et puis je n'ai pas envie na peine à poser na continuer la fille en question non na valeur per respect mingi na moi sinanga mais à permettre ngai ici ce qu'a permettre ngai na simba mwana na mobali et c'est important ils a moko ya ba bloquer ko pesa nga kimia ndenge bi lezoloba donc za moko ya bloquer ko pesa nga kimia ko za mwana mobali pe na maboko ya mona ba ki non na ya awa na ebiti beaucoup souvent à niveau nini pour que moi c'est à comprendre ngai à limbisa ngai na ebi ki soka yoki na yoki ngote mais na ebi soka yoki ngo ninto kozala et je risque même qu'il n'a perdre ndenge na ebeli c'est tout que as femme encore fidèle na mobile na et ngapi na témoigner toujours fidélité mais il a tombé na piège. Cher ami internaute tout landa explication ya papa na biso l'a dit je te comprends bien papa l'a dit Azan marié, père de 2 enfants. On a difficulté parce que moi aussi, Bazan a problème à ma bota. Il se fait que tant que Mobali a Kouissa Maki a grossé qui fille Moko. Et tant en grossé fille, on l'a mis 3 mois. Parce que écoute, moi, on a déjà à Mobali une échographie et moi, papa l'a dit à l'obbi à Kogo, on l'a mis, on a souhaité aussi longtemps qu'il y a monde que moi, on a à Mobali. Et Azana pour ça, il y a des soumis na biso. Papa l'a dit. Dengo lobiwana que moi si na yo, bozu na étant, boboti na ba difficulté, tout ça. Déjà des natures na yo, tolo ba yo na la fille wana bo umela, bo zalara depuis kala, to bolunga yo na la fille yango, ezaya kala, moi si no moko kala to nene. Non. Franchement, na lobengo na kombo nzambe, je n'ai jamais triché na kosa moi sinangata mkomote. Donc il y a un bien piège. Et ça fimo na ebaki il y a pas longtemps et nandingi komeli boye. Tant que no luka fi wana, ezaki depo ya luka mwana mobali to neni. Même pas, ezaki même pas na pensée nanga. Ezaki ndé na bien piège, ça dit piège ezelo moko satandaki na ngoti bon na internet détail la kindengi nini bon mais na bien ka piège na tombaki na piège yango siko posano ezato to benga mama Rosie to ibsaye que o angose fi moko aza mwana mobali aza na ozemi aza mwana mbali donc moi to la zemi anezate donc pour ça que biso to convaincre maman Rosie abo malibala te accepter moi na justement pour ça pnezande malgré information oyo abo malibala te n'éviter beaucoup informer ngo comment mais oyo nga izo préoccupé ngeza bo sunga ngande abo malibala te na so perdre te ala moi sinanga na utni musika to tangane ensemble et depuis que la classe n'a pas consort à témoigner toujours fidélité et n'a pas dans selon les qui vraiment réciproque et les longs na quelque part encore na décevoir il faut na clair mais na politique émission na biso yo ne m'do informer ango yo m'to ebisa ango que nengo expliquer biso ou expliquer donc expliquer car nini no ango sefi ne to sala ango is appli plus mieux bisoto ya ko assister toi rassurer déjà que avec nos conseillers de tous ça tout encadrer sécurité zarana donc
Donc to sécuriser maramutu mais yo ko informer biso to ebinini to ça na sima oza okoka osala ngo malgré je suis un homme nayebi ki na présence na bino je vais faire un effort mais bosunganga penza bosunganga vraiment bosunganga. Chers amis, les internautes sont plus tardés. Tout ça l'appelle à Maman Rosie. Papa l'a dit à informer Sangwango et puis qu'est-ce qu'on peut faire dans la suite émission à Bissau. Suivant. À tout ça, là, entraîné. Bonjour, Maman Rosie. Bonjour. Toyambio, dans ce qui est possibilité que vous allez vendre tout sur la mouke. Mais non. Koyambanga, c'est bien bon, mais. Et ça qui appelle Nayote à Koyambanga, c'était un problème. Dans mobile Nanga. Je vois qu'ils ont une émission. Oui, il y a une émission. Comment émission ça vérité en face. Donc les émissions moto linga ko apporter solution na moi likamoro ndeko moraza nango mobali na yo papa l'a dit a bengaki biso to contacter biso azana likamoro azana posa yebisa yo eza vraiment moi matata moi pasi na royo kanda linga ki ezala na assistance ya biso nyonso pour expliquer le problème nango. Non mais non likamoro nyango to ko arranger on anda côté ko to arranger en pleine batuboye ça n'est pas bien. Maman l'a dit. Mais Maman Rosie, di Kambango, ni mela biso que papa l'a dit à celle RRT point ni na a. C'est vrai que ma bogera ba problème est belé, mais au sur mona me mien a c'est avec une cause. Mais non, et dans le problème mon côté ko me mango to ko traiter devant tout le monde comme ça et je vois que les caméras et ça wa ça pas que au monde que ça bien té. Hein? T'as dit. Yaya. Bateau ba otala biso. Na bandeko ba fandia tozaka biso so bandeko. Na yo. Donc tous en posant tout sunga. S'il vous plaît, ngala osenga yo osokomi, je dois place tout solo là. Je suis désolé mais il y a pas moyen. Pour comprendre bicho que c'est pas facile ya ko gérer ba problème donc la maman était venue, elle savait pas pourquoi to ben ici et c'est normal parce qu'il fallait ça la maka bongo na osenga ba pesa ngakiti. Donc Maman Rosie, pour faire na yo si vous plaît ngana fa na katika chwana. Na kaboli bolongo na binoté hein. Kaboli bolongo na binoté Mais c'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Je vous comprends. Papa l'a dit. Maman aussi. Namoni. Naïb déjà que Naïb moi ça va très bien et Maman aussi. D'abord on a une question avant de aborder au problème moto ben chez eux au moni bande ko va vendre mais je vous signale que basala nzambe bazawa bande ono somonia toza bandeko kande tolobe donc si je me réserve vraiment un peu délicat et on monte tolinga qui n'a papa la dit que la boy d'abord de nature dans moni de josa sans chaud aussi le cas makasi aux années comment tu réagis face au problème? Ça va moi naza quand de surpris parce que problème ngana mobile nanga ko yebisanga nanda ko bien sûr le papa basala nzambe bazali alingaka yebisanga naza le courant que na kozala devant ba sala nzambe devant baninga mais ayebisinga te subitement maman ndo sala na tiki pour que koya moi je croyais qu'il y a eu problème. Oui, il y a un problème. Papa l'a dit sentir déjà que maman est vraiment un peu moins émotionnée dans l'ingato un peu bref directement nazo passer au micro ou expliquer maman problème nino isali ke obengisa a na kati ya émission na biso micro yango. Rosie oza d'abord on singo merci na seplara na pour la soumission
vous avez vraiment une femme soumise ne Bible lobby et ami balé na kolinga na singono bolimbisi o mituna po na salio nini nga mobali na yo ladi matumuno na lakayo pe na lako sous lelo na pense à tout le monde qui nous a ka mobali mo malamu po na yo. Mais n'oubliez pas que je suis un humain, naza mutu. Nako tomber pe na piège étant humain. Rosie. Na osenga vraiment ozala apaiser na likambo na yebi ki na bakosa conscience te. Na yebi ki eko sala pasi. Mais na kombo na nga mobali na yo la di matumunu pe na kombo ya Vincent pe bandeko nyonso olimbisa ngai na eloko ekomi na bandaki ko vivre pena c'est trop dire mais nakutanaki na mwana mwasi moko en dehors na yo et na bimaki na mwana mwasi wana mwana mwasi wana se retrouvaki enceinte soko permettre nga na avouer na zio na qualité nzambe te mais na respect o naza nango vis-à-vis na considération étant ma femme légitime na avouer na bimaki na mwana mwasi wana a se retrouvaki enceinte na respect naza nango mpona mwasi nanga na kokai kogarde zemi wana te faki nakende mbangu koluka koma kolongola zemi wana pour ne pas na créer trouble na foyer nanga na yo nakomaki na hôpital ya mi nanga ya docteur tonto Jules oyebi très bien nakomaki wana nalingaki avant balongola zemi wana nayoka conviction mokati nanga aleka na échographie tant alekaki na échographie et confirmé nga ki mwana za mwana mobali. Ma femme s'il te plaît Nathalie parcours yanga na yo nous avons des enfants basi et basé avec difficulté s'il faut na lobengo. Est-ce qu'il faut encore on appelle des vies à mon mobali? Qu'est-ce qui prouve qu'après Zemi on a causé sous mon amour et puis à mobali? Rosie s'il te plaît mon mobali c'est pour l'encadrement même ya bano yoboti. Vraiment, c'est choquant. Même moi qui te parle, moi, mobile, non, je suis choqué. Quelque part, conscience tangezo qui n'a décevoir yo. Parce que na prometteur toujours je serai fidèle aussi. Mais je suis un homme, je suis un humain, s'il te plaît ma femme. Ceux qui au Congo limbi sangai, je sais pas. N'a sonité la présence à tout le monde. Na fukama pour te demander pardon. Arrête. Tout sauf ça, mon mari. Tout sauf ça. Pourquoi tu veux me faire ça? Pourquoi elle a dit pourquoi? Elle a dit. Il fallait même me signaler. Tout ce qui n'a besoin, moi, mobile, il a dit. Il a dû trahir Bolingo na biso. Il a dit na linga yo. Na tika la jamais ko décevoir yo. Il a dit na pense même pas na pense na sa mobile na maman. Il a dit pourquoi tu m'as fait ça? Fallait me dire. N'a tika l'espace, il a dit na bi ko na besoin bana. Il a dit mi balon zamba pesi biso. Yebele bol kata moko la di bana ngote zamba pesi biso mi balé la di o ignore mi balo zamba pesi biso. Fallait pas me dire ça là devant tout le monde. Nabi ki ngoza scandale na peso na epsul kababu na ndaku. Mutakwa kufa il faut qu'il n'aille non s'il te plaît
S'il te plaît. Qui m'inquiète, vinanga mon maladie. On trahiranga, on trahit mon limonade. Non, il y a pas nini là. Non, pas quoi expliquer pas la ligne. S'il vous plaît. La dit Vanda, s'il vous plaît. Vanda l'a dit. Vanda, rassurez que l'a dit Vanda, s'il vous plaît. Vanda, s'il vous plaît. Il a dit. Zana maîtrise Vanda. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Rosie, s'il vous plaît, Rosie, s'il vous plaît, Rosie. C'est pas la solution de partir. Tout va dans nous tout le gâteau sur là. S'il vous plaît. Oui, gravita likambote. T'es naïbi. Oui, bien goté. Si tu savais gravita likamboyo, l'a dit. S'il vous plaît, Rosie, s'il vous plaît, Vanda, s'il vous plaît. Par respect dans la bateau Toza, Vanda, s'il vous plaît. Maîtrise-toi, maîtrise-toi, s'il vous plaît. L'a dit, Vanda, s'il vous plaît. Maman Rosie, tout sur le monde qui est naïo. Naïbi Kyoza, sous les chocs, sous l'émotion, c'est pas facile. 9 ans de mariage, comme on a situation boé, c'est vraiment choquant. Mais la dièpsinga que vous avez chrétien, vous savez belaka. Nzamba ici soit bi toka bola o teo ya sangisi. Et puis nzamba za contre divorce. Même bibi lobi que ceux ko bonina au sali divorce na moi sina auto namba na yo rubala li susute ti muto na okufa. Et puis obi ba conséquence ya divorce. To ebi neni batu ba bana bazara ba victime ya divorce. Oko kabano na papa l'a dit oko za na okanda. Mitala conséquence ya divorce. Bana na mi balé bozana bango. Bazana posa bino balé fo bozala ini. Je sais que c'est fort, mais elle a dit à courir peut au cacher en tout le monde a pu ba mi balé mususu a bota libanda a bomba secret. Moi si parce que oui baté que mobile a bota libanda, mais elle a dit informer on a nous tango zemizana na kati. Papa Vincent. Elle a dit ce qui a malibanda. Le bikenga n'a un problème à concevoir. Mais tout à la grandeur en Zambé. N'a un problème à concevoir. C'est bien. Mais Zamba peut singa mi balé. Le dit Fakaï Pisangaï. Fakaï Pisangaï qui a besoin de na mususu. Na koka ko permettre yé pour na linga mobile nanga. Pour nous recevoir amour nangai. Pour nous recevoir libala nangai, na ko garder secret wana. Et voilà les lots. Les sous secret regardez. Fallait maman a informé ngata nandako. Comme les Camerounais s'est bimé, moi je pense que toujours qui soient au monde du solo, na aussi vraiment s'apaiser parce que tous solo on a notre aussi solo monter s'il vous plaît. Yoka s'il vous plaît. Dans un pour savant tout passer tout ka conseil ba même ya ba pasteur na biso na ngai to joie soin parce qu'il a dit aïsenga qui azala pour ça aux alo courant ya likambo avant que pire ya azo qui soit au memela yo moi la mention yo engrossé. On peut supporter. S'il te plaît, il faut tout le monde aille. Il faut tout le monde aille. Non. La diaza la pour sa vérité aux ala au courant de tout. Moni a koko oza mo sina ya ko bomelo likamte. C'est qu'il a fait hasard de rares de personnes au monde a sali kambo ya sali lelo. C'est pas facile na moi la mbala sa iloko la dia sali. C'est déjà fort. Donc on a ningi azal sincère envers yo. Ngana ibse ki kaya na moi la mention na pour que oye ba pe moi la mention oye yo de façon que ozala na loro moto ba kuyibisa libanda. Mabe ateza nini na bolingo ezara mieux mieux mobile ayibisa likambo ke yo ne ko na libanda ya bato. C'est mieux tout le monde a la mention ngo to yibane tout ça mais apaise-toi. L'a dit. Je pense que tout côté ça la mention au angosé comme ça to yibane ni to retrouver ce qu'on solution likambo. Avant même parce que na moi déjà que maman Rosia a déjà vraiment choqué. Alors, il serait pas mieux, il serait pas bon de garder sous son. Moi, la mentionne pour beaucoup de temps, tout côté ça est, comme ça, tout sur l'année mbalam encore. Tout le bac, essayez bien à tout le monde. Je m'aimerais bien, moi, je suis dans mon œil.
Il a dit à promettre un gars. Il y a aussi un bolingo na moi sur la tête. A partager bolingo la bisote que azwa ndambo apesa moi sur wana. Comme pour ça les aki mwana. Non, c'est plein de beaucoup la ta mwana wana. N'habité sur lundi, maman Rosie déjà, tu remis déjà aux solutions. Déjà, satisfaction, déjà, oui, maman Rosie habite à sa prête. Il y a accepter moi, mais c'est aussi important et tout le bi. Moi, si on a aïe baye, pour beaucoup la moi, vous êtes d'accord dans la fille? À quoi t'as problème? Chers amis internautes, en collaboration avec mes conseillers, Tozo Kotsasuko, moi, l'a dit en gros, et puis to yebandeni to conclure problème suivant. Chers amis internautes, donc il y a un abisso à tout ça l'entraîner. Il y a Kota, s'il vous plaît, Kota. Bonjour Yaya. Ça va? Ça va bien. Vous t'embolez bien? Au Vanda, aux la place, n'a accompagné. Aussi, s'il vous plaît, nous avons aux zones en maîtrise. Zone en maîtrise, il faut dire Vanda. Comme ça, tu es bon solo là. Et puis ça nga ona. Et puis ça qu'est-ce été. Non, c'est Evodi. Moi, je veux une question. C'est Evodi. Non. S'il vous plaît. Mais ça, c'est ma fille. S'il vous plaît. Zone en maîtrise. Osi, s'il vous plaît, zone en maîtrise. Tout si ça dit Kamango, Malamo Tinasuka. Est-ce que vous vendez? S'il vous plaît, pesa quitte. Pesa il faut dire quitte. Maman Rosie, il vraiment vendre s'il vous plaît. Il vraiment vendre parce que tout ba la biso nangai na ba conseiller, on n'a pas compris entre Evodi paniquer au lobby moi na yo, nazo comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer biso ce qui se passe maintenant ici? Papa l'a dit. Je n'ai pas compris. Tant au solo linayo, ici biso que au angossé Fimoko, ndeti na une émission na biso. Mais la fille a question. Maman Rosia Lobi, Azamou Nanaï. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Tu peux nous expliquer? On ne comprend pas. Au angossé moi Nanaï ou comment? Papa l'a dit. En gros, c'est moi ou comment? On ne comprend plus. Oh my God. Et vous dites bonjour. Et vous dites, vous avez moi maman Rosie.
mes conseillers, n'habiter les gambo, ça devient un peu très compliqué pour nous. Parce que là, tout le monde, tout on ne comprend pas. Papa l'a dit, en gros, c'est la fille. La fille en question vous dit, à sali entrée, maman lobby, moi on en a. Mais c'est maintenant tout le monde qui pleure, tout se battait. Maman Rosie, nazongi soka pa na yo. S'il te plaît, mais quand un peu qu'on éclaircit biso, c'est quoi les problèmes? Et puis ça biso ata ivodi azanani. Olobi aza mwana yo, mwana ndenge nini? Mwana yo na l'a dit, mwana liboso l'a dit azoloba bobotana eza ivodi, on ne comprend pas. Eza nini? S'il te plaît maman, Rosie et Debiso, toyeba ivodi azanani. Mwana na yo, on ne comprend pas. S'il vous plaît, Debiso vraiment aider. Et Debiso pour toyeba ni to rosala pour na likambo. Pas Vincent. Mokiliza mawate. Mobali nanga azanga motema. Azanga motema. Et vous dites, aza mwana ya mère ami na ngai. Quoi? Maman na ye. Donc, la meilleure amie. Oh, et l'on voit niveau ya kozala ami et comme famille. Maman il faut dire vanda awate. Un jour a benga un téléphone. Et puis singa Rosie moi nanga azo souffrir. Place azali besnatikai. Joye enanda kuna yo na otindele mbongo alukanda kuluka c'est comme une grande fille et puis c'est ngabité et na sina bala na tuna mobile nanga asengenzela mobile nanga boya ki complètement aboya ki Pourquoi peine aboti ba jeune fille na koka ko supporter tes passi à moi na moi si a souffraka moi ba conséquence est belle et ba nande ba do subir nanzela likola souffrance. Essaye de convaincre mon balnanga. Puis il a dit. Il a dit te joyer. C'est l'idée de mon mieux tant que maman l'a dit accepté, je vais faute. Le vaudi. Le vaudi la zongi. Ah! Chers conseillers, je pense que on a maintenant compris l'histoire. Place si problème Isa, Namito. Donc papa l'a dit. En gros c'est moi il y a camarade, il y a Rosie. Oyo Rosie a Zouaki a même tchaki nanda pour que abanoko souffrir place à Zaki. Et vous dit en question. Je pense que pasteur, c'est à vous maintenant de jouer les rôles. Et croyez-moi. Papa Vincent, merci pour la parole au Pessinga, comme conseiller émission. Vérité en face. Dans la logique des choses, le collab vérité en face. Bible ezoloba esengona moto avouer kamabe na ye pour ceux qui avoué mabe na ye mabe wane kozala pardonner. J'espère tina ya vérité en face eza po mabe ebima et se répéter les sous-soutés.
Ce qui osali mabe wane se répéter le sous-souté. Tina ya kobimisa vérité. Na kozala bref, pe na kozala tout droit na likambo oyo pona boso na bandi na mama na ngai. Na soki nazongisi na makomi na mukanda ya Genèse 16 bazotalisa biso lisolo ya ndeko na biso Sarah na Abraham. Quand bien même que lisolo ya Sarah na Abraham ezalaki que Sarah yemoko apesaka mot de passe na Abraham. Mais likambo ekomeli yo na ndaku na yo na lingio zwango à peu près. Mais Bible ezoloba ke batumi bale baza censé akoyokana. Soki bazoyokana te bakabwana. Na mukanda ya Amos 3:3. Mais nayebi ke lokola babengi yango vérité en face. Nazongeli sous koloba ete Nzamba zoloba la personne à qui a quoi avouer mabe na ye a cause la pardonner et mabe wane kozala oublier. Na lingi ke na sima ya conseil na biso tina oyo boyelo esika oyo po biso to pesa bino conseil. Conseil na biso ebo tambuma. Na sepeli kas parce que na début bolobi boza ba chrétien. Chrétien aza muto ayoka kambela na Nzambe. Chrétien aza muto asala ka oyo Bible ezoloba. Yango la ko sepela na angle wana kaka. Ozala muto yo koza mutema munene. Ozala muto yo okolimbisa. Nakobaluka moke na papa na biso. Ezali kamboye ndengo lobi. Ezali kamboye mais ezali pasi. Conseil nga na kopesa yo ezake okozala soumis na oyo mama na biso akoloba. Parce que yom to salimbeba vis-à-vis na ye. Alors kaka na mukanda ya Genèse wana Nzambe alobi na Abraham, alobi Abraham okozala soumis na oyo Sarah koloba. Parce que Sarah c'est ta femme légitime. De yo pokozala soumis ya oyo mwasi na yo légitime akoloba. Quand elle kambo salemi, oui. Tokomela 20 oyo eza déjà tiré. Tozo consommer yango. Tozo pesa toli lokola banganga na Nzambe. Musala na biso eza ko pesa toli. Toli na biso tozo pesa non seulement pour na bino eza pe pour na batoyo bazolanda biso. Tangu bazolanda biso na bino bat bozolanda biso tozo pesa bino toli kolobete. Soki muto asungi yo po sala ye mabeti. Soki muto alaksi mawa po na yo po fute na ingratitude te. Gratitude eza malamu. Tokoloba kaka toko condamner kaka te à 100% papa na likambo ya sali. Et parfois na comportement ya mwana, ba agissement ya mwana et la teli ya mwana et salpe ke papa akoma na point oyo akomi. Na zongi na papa koloba boyi. Nzambe nde mutapesa kabana, mama pesa kabana ti. Soki nzamba pesi bino bana mibale. Na épreuve oyo nyonso boleki, ya ba avortement, ya ba fausse couche, ya ba mort né, nzambe mutapermetaki. Bo se contacter na ba oyo bozana bango ndenge makomi ezoloba, contacte-toi de ce que tu as. Kozala na bana mibale eza mabete. Nzambe yemoko ayebi. Et d'ailleurs, ceux qui toquent plus loin na ba conjoncture mboka na biso kozala na bana mibale oza apaisé. Okoyeba ko assumer sécurité na bango, koyeba ko assumer kokola na bango. Papa zwa soin ya mwana na yo, zwa soin ya bana na yo, zwa soin ya ndaku na yo. Na minute oyo, zala oyo ozomi kitisa liboso mwasi na yo par rapport ya ba exigence na ye. Na zongi na mwana na biso oza mwana papa ya camarade azalaka papa ya yo. Papa ya voisin aza papa na yo. Oyo nyonso babengi papa aza papa. Tangu yo permettre se permettre komona nidité ya papa ya camarade na yo tope ya papa na yo eza malamu te. Na minute oyo oyebi nini oyo loni entre mama na yo oya simbio na ndaku oya bombio na ndaku na ye na mama na yo oya boti yo azali banda mboka permettre ki ovanda kati na bango oza obligé ya komikitisa ya kosenga pardon. Soki omikitisi nyonso sali ekozala pardonner. Balobi mwana yeba kotosa baboti. Kokoisa mana piège te ya mukanda Genèse oyo tozomona lisolo ya Noé ya Sam na Sem o ba ekomona bolumba tata na bango pe ba publier yango. Likambo ekomelio bomba inidita papa na yo bomba bolumba ndaku na bino oyeba lo lenge ni ya ko se comporter oyeba lo lenge ni ya komibatela longwa na nzela na bango mama oyo aza mbanda na yo te kambia memo zana mwana. Pourquoi tozopesa toli oyo pona nini to sepeli na sepeli ya liboso koloba ete
merci na papa pour azuli kanisi ya de ne pas avorter parce qu'avortement eza meurtre liboso na nzambe bozoboma kambe même papa sali adultère kobima libanda ya mariage ko tricher mais na sengi na mama azala kaka na mutema munene ndenge 1 Corinthiens 7 ezoloba na biso mama yeba ko supporter papa na moma oya bungi yeba kolata mawa pona tina na ye batela ye bomba ye yo mtoko bomba bolumbu na ye yo mtoko batela dignité na ye ndenge pe ya zo batela oya yo tina boyaki osika po topesa bino conseil ya muke o na koyiko pesa na baye bazolanda biso exemple oyo ete ya bino soki likambo esalemi ilingoloba ete elingi esalema pe pa mutu mususu mutu wana pe azwa mayele na koloba ya muke o na koyikoloba de la part ya Seigneur on apesi bino yangwana nzambe apambola bino. Nana mingi te ya kobakisa mama alimbisa po azwa mwana na mwasi lokola bani azana bango na ndako alimbisa papa mbala sima aozongela te suki nazobakisa moke par rapport ndenge pasteur auti koloba biso mosala na biso basala nzambe eza kokabula te soki tokeye na Matthieu chapitre 19 verset 6 elobi mwasi na mobali bakomaka motu moko bible mpe bakisi ke moko te akoki kokabula oyo nzambe akangi to oyo nzambe areunir biso toyo kokabula te toyo kosangisa parce tokomprenaka ke libala eza lokola jardin d'Eden na kati na jardin d'Eden nzambe atia mwasi na mobali mais nyoka kotaka mosala eza kobebisa ata ye kobebisa nzambe abosana ba oya yete aya kolimbisa bango soki pe tokei musika na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 8 elobi ke bolingo epolaka te l'amour ne meurt jamais ata oyo ezokomela bango ekoki kopolisa bolingo na bango te so tozongi kaka na makomi lisusu tokei na Matthieu 26 verset 41 elobi bosambela boveye po tentation ekomela bino te musala toza na kati ya libala ya kuveye ntango ozokengela okoyeba kotika mabe te mama ntango oza na bana na ndako kotika lese ale te ata na baoyo oboti ata bavisitere bakoya zala vigilante na mobali na yo mobali na yo mpe azala vigilante na baacte nyonso ekoleka na kati ya ndako soki ozalaki veye oyo nyonso elingi ekoma te satana akotaka soki porte eza polele kanga lidusu tika kozala négligente na makambo etali nzambe zala moto akobondela mingi parce que libala place ozali moto mosusu amviaka yango papa zala mobali na bisika ozali na pamboli na bango nzambe ndenge acte opposé ya kobengisa biso basala nzambe omoni mabe oyo osali te mais tozosengela mawa nzambe ezala liboso ya libota na bino mwana oyo azali mwana na bino okomise mbanda mwasi no te kokomisa mpe mwasi no te oyo ese ekomi eza leson ezoteyama mpe bao bazolanda biso ntango toza na kati ya mabala na kati ya mabota ifo toyeba balimite nini toza nango mwana aza mwana mwasi aza mwasi kokomisa mwana na esika mwasi te mwasi mpe akomisa mwana na esika mobali te pasi ntango tozokota mozindo tomona ke okomona mosusu azoloba ke ngai nafandela bobele bana non libala oyaka na yo na mobali na obana eza litabisi na kati ya litabisi wana likambo oyo esepare oyo nzambe akangi te nzambe alobi ke mutu moko te akabula eloko nga nakangi eloko na koyebisa bino yango wana mama azala na motema kolimbisa papa yeba komikitisa liboso ya mama akoyeba kolimbisa yo bolimbisi wana etindo na mabele susu te fo yeba korekonete eloko osaliki eza malamu te na soki nzambe abatela bino. Ok, merci Cordon pour la parole. C'est vraiment triste les solo et ça est vraiment pas mais je crois que ça Nzambe balobi déjà tout dans la cas bref na mukuse. Donc le baran la maman Rosine na kao et comelier abo sanete que papa l'a dit anima va vendre na condition oya zara nango. Aibe que moi c'est dans la difficulté na famille robota mais andimaki baza toujours ensemble. Et le oyo est arrivé oyo et affecté bolingo na bango te
parce que avant babota ba mi balongo bazemi ebele mais mobali azalika toujours na bolingo ya maman Rosé et le ko pe salami maman Rosé abaye mobali na été a comprendre que na moment wana mobali nanga linganga atika ngati azali toujours na bolingo na ngai eza erreur le vin déjà tiré. Il faut avouer ta moitié pardonné mobali na sengo bolimbisi limbisaye ndima mwana wana lokola mwana na yo ozali na ndako ekozala vraiment malamu. Cher ami internaute, autour de conseil, il y a des biso, PC point de vue na bango. Papa l'a dit, Oyoki Batunde Balobi, et l'on a évolué, Okoyibisa mama, ni navato yokaye, poyende to yokaye asuka. Navato yokaye, ayoki ba conseil, ba salanza mina mama na biso, et na olinga suko yo, un mot encore, et pas maman, pour que tu bani à réception asuka. Vraiment, merci d'abord na batnyos balobi basa nanza et puis bande konyos vraiment et sali biso bien et puis même ngamoko makasi sou pour la perda qui vraiment force nyos Rosie non senga s'il te plaît. Oui, les habitudes n'angati. Mukomote na tricher maman. Mukomote na kosayo. Eza erreur au musende bato ba satana alingasika kimizati. Peut-être que le Cambou est comme un cap pour créer des ordres, s'il te plaît. Je te promets que ils ont assoûté. Limbisanga mobile now. Je t'aime maman, s'il te plaît. Maman. Maman. Maman, pardon. Oza maman nangai. Oza oyo lokote ngai sikala zaki ya pasi. Limbisanga na epula panza minote. Na ebite nini yo. Esaki. On essaie le quoi là, maman. Pardon, maman. Limbisanga. Écoute, n'a pas ça, on va t'avoir un défaut. Là, le moins, on a tes amis. Maman, s'il te plaît. Limbisa, pardon. Maman, pardon, maman. Permets-moi que Limbisa, Rosie, s'il te plaît. C'est la beauté, non. Non, c'est que le moine. Voilà, maman. Nana, tante. Nous allons te mandala, te mkolo moko. Et voilà. Nasala ki nyonso ezalaki na kapasité na ngai ki po mama. Evodi nalingaka bolamu na yo. Nyonso oluka na kati ya ndako Evodi napesa yo. Pardon. Ladi naluka nazalaka mwasi esengo mpo na yo. Nalinga nazalaka malamu. Pardon. Maman. Maman Rosie. Maman Rosie. Pardon, il s'est que Olimbisi ngai. Pardon, maman ngai. Nebi que na sali au passé. S'il te plaît. Elle a dit, ma femme. Si vous nous en avez sanga pema. Olimbisi ngai. Apisinga mobali lokwayo. Apisinga bala mibala kitoko. Nabakisa ya misato. Awa parvenu kolimbisa nga. Pourquoi pas nalimbisa mobali nanga? Pourquoi pas nalimbisa bino? Merci maman.
Ouais, Maboko. Chers amis internautes, c'est par là que nous mettons fin à notre émission Vérité en face. Voilà le problème qui vient d'être résolu par rapport à El Kambo Tozagi Nango. S'il vous plaît, papa. Problème au Tozagi Nango. Donc, le problème vient d'être résolu.